Ali koyeba ete mwana mboka Alexis Tambwe Mwamba oyo azali président de la chambre haute du parlement au Sénat ye asilaki koannoncer tenue ya congrès pour réunir Assemblée nationale mais également le Sénat justement pour voter différentes lois to kozwa na mesure ya lutte contre le coronavirus au chef de l'État c'est là qui kozwa na cadre ya état d'urgence décrété et pas ya mokonzi ya mboka Alexis Tambwe Mwamba oyo alobaki était congrès il fallait que ça les mains. Donc au courant de la semaine déjà, tout le monde qui était mokolo, il y a lobby lundi, palais du peuple, ils allaient qui désinfecter, et pas santé, personnel de la santé, parce qu'il y a qui désinfecté palais du peuple, mais mon pandi il y a quand tout le monde qui m'a pandi, c'est qu'on a bazalé que le été congrès, il fallait qu'il y ait ça les mains, et ça les mains pour na ko encadrer tout, ko bongisa moi makambo ezala qui m'a par rapport à l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Et puis, mon pandi, mon sous, qui était état d'urgence, il fallait qu'il y ait un congrès, un moyen, salement, et ça l'était pour mon konyambo, on a mesure, il y a sila qui kozwa, alors qui était rassemblement, il y a plus de 20 personnes, et que ça, les mains, nambo canabiso, oté. Moi, mouli, et que zala qui est pas, politique, les lots, cours constitutionnel, au lobby, renaïsa, inattaquable. Takakango TP fait appel à aucun débat. Arrêt à cour constitutionnel. Et c'est le quoi il a été ordonnance du chef de l'État, ils ont dit conforme. Question d'Abisso, il y a mon collègue Alelo, pour discuter Nabino, question à débat, Bino, auditeur, auditrice, il y a 96.8 MHz à Radio Liberté Kinshasa, ça m'a Nabino. Ils ont dit, est-ce que congrès annoncé par Alexis Tambwe Mwamba, est-ce que ça vaut encore son pesant d'or? Est-ce que Zali les sous opportun? Est-ce qu'il y a opportunité qu'il y ait des sous sur la congrès? Oui, et Zali qui annoncé et pas Alexis Tambwe Mwamba. Dans la première partie, pour ceux qui vraiment temps, il y a Coco Tate, le PSA Makanisi Nabino, pour inviter les gens qui n'ont vraiment tant au mingi, de Didier, de Blanchard. Mais dans la deuxième partie, tous allez Nabino fidèles aux auditeurs, il y a 96.8 MHz, pour PSA Makanisi Nabino, pour PSA Baïdé Nabino, pour PSA Yango, na 0, 82 33 33 749, 082 33 33 749. Pour la meilleure compréhension, 082 33 33 749, des numéros beaucoup benga bopesa makanisi nabino bopesa baïdé nabino. Est-ce que ça vaut encore la peine, ça vaut encore la peine d'organiser, de tenir un congrès na mboka na biso au Congo, au Parlement et se réunir Assemblée nationale, Sénat, justement par rapport à l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État. Est-ce que ça vaut encore la peine? 082 33 33 749 082 33 33 749. Voilà le numéro pour benga bopesa makanisi nabino. To beaucoup dit que nabiso bato ba possibilité te. Bato ba kokoso ya kokota na standard nabiso beaucoup qui koma votre préoccupation par SMS. Na lobité qui est beau benga na numéro mais beaucoup ma préoccupation na SMS na 081 230 50 29 081 230 50 29 wana numéro wana beaucoup komara la préoccupation na binoto bengi biso na 082 33 33 749. Allô bonjour au bengi biso ko komona Ezali Raphaël Namatonge. Oui, le Raphaël. Et na côté pour na enchérir plutôt Maël Nangai par rapport à sujet Lelo. D'abord un congrès et enseigner les 4 sujets moko boye il a traité pour que le congrès quota par rapport à l'article 144. Article 100. Ndeko Didier, c'est là qui koloba. Y compris article 85, 65, la première partie.
Ok. Maintenant, na congrès, bah, vous avez la loi. Donc, c'est un peu ça le problème. Na congrès, bah, vous votez loi. Yo, ce moment, na congrès, bah, voter loi. Voter loi, na congrès, c'est d'abord le côté liboso, c'est un membre de na congrès, bah, voter la loi. Et puis, par rapport à la autorisation, il y a état d'urgence. Au moins, loi, il va voter place pour autoriser l'état d'urgence. C'est ça le problème. Maintenant, à l'expiration à 30 jours, soit l'état d'urgence, maintenant, si les lots, ni le congrès côté, on va dire que le congrès va dire que non, tout le monde est état d'urgence. Non. Selon l'article 25, il y a le but que ceux qui congrès côté, va dire que non, état d'urgence soit les alliés, même si dans le facilité, on peut pas le souci. Et tout ça, congrès côté, le but que non, tout le monde est état d'urgence. État d'urgence, n'est pas malade. C'est ça le problème. Donc, c'est ça qui m'a dit. Et puis, c'est ça que dans le moment où il y a une population, il y a que non, le chef de l'État a été de l'autre côté, le côté, il y a mon tout le 23 mars, c'est tout le monde. Mabunda, na Irungelukamba, na réunion de l'État. Le 23 mars. Il y a un moment où il y a une analyse na biso. Notre niveau n'a pas de biso. Donc, pour qu'il y a quelque chose caché. Et là, vous avez dit, biso population, vous allez ébéner pour les cabango. Il y a des gens qui sont et le coin est contre les sociétés. Et qui est 30, qui est 24, et coca. Mais il est d'une manière automatique. Parce que tout le monde a que dans la société population. Et puis pendant 18 ans, il y a une population. Les Congolais, Congolais apportés, Africains. Et pourtant, pour maintenant mettre les articles pour construire le pays, c'est la bonne côté. Les gars qui font la constitution en politique. Oh boy, à trahir, oh boy. Donc, on va voter à terre. Ils ont mal à mouter. Donc, on politique la biso. Merci, Congolais. Merci Ndeko Raphaël depuis quartier Matongé. Nous sommes là dans la commune des Kalamou. 082 33 33 749. Est-ce que vous allez opportun congrès après arrêt à cour constitutionnel et Salima to et Salimati. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Ndeko Roka. Makansi na Ndeko Roka. Problème, il y a barré nango mais là on va pour fonctionner abîmé dino boko ya te sondimi barré lobi na lobarango dikicha parce que vous dites que la fin de l'heure Ndeko Kapi liaison téléphonique non ils allaient qui manquent coco hein donc quand vraiment tu appréhender vraiment préoccupation dans 082 33 33 749. Allô, bonjour. Oui, allô bonjour. Oui, yo bien biso comme on a Ndeko. Oui, na bien bino depuis Lemba Netandance comme on a Patrick Tumba. Patrick Tumba depuis Lemba. Oui, il candidat qui chef de l'État a décrété qu'il y a état d'urgence sanitaire depuis le 23 mars. Et Natanyo Soana Bandekona Biso Tambwe Mwambana Banani pendant le 23 wana pona nini balika kite ko convoquer Congé pour babimisa loi oyo ko soutenir état d'urgence wana. Bavandi bakoti na balabona bango politique tout consort mais les ronde na ville ne bazoya komona que non il faut pas convoquer congrès pour baya ko misa loi oyo ko appuyer état d'urgence wana. Pour le moment le voilà cour constitutionnel les instances à pour interpréter loi na biso ya mboka basi bakati. Donc ça ne sert à rien les sous ya kokende na congrès wana te pour ceux ba se réunir ba aux plus de 600 personnes. C'est que bati ka biso na bakati ya l'église peto kendaka na biso ko sambela to zo ba mesures préventives ya sanitaire. Donc mon konzamboka lobaki pas dans tout il y a 20 personnes. Ceux qui bango ba se réunir bati ka pe biso na l'église to kendaka. O likaniso na kwa ko contribuer ya ngwana.
Merci Ndeko depuis Lemba. Bon, comme la biso na 081 230 50 29. On les a dit numéro il y a SMS 081 230 50 29. Allô, bonjour. Allô. Oui. Allô, monsieur le journaliste, na ngana lo baboué. Obengi biso ko monani Ndeko. Tuna flaki alimete. Obengi biso ko monani. Biso balobaka wana bango bayebaka teke. Mtambwe mwamba na nani na kabila bazaki bato mabene bakende kosangana na bango bayebaka yango te pese nayebi te bato mosusu baloba makambo ya satima bango bayebaka na te ntango bakende kosangana na ye kabila na tambwe mwamba bayebaki te azalaki moto mabe vraimen nazoyeba te bandeko na biso wana surtout misato wana Moïse ya nini wana oyo Frank ya limete nani Raphaël balobaka makambo nazoyeba te bango bayebaka yango te. Ndeko lelo siko baby allo Ndeko vraiment nazo battre vraiment batu nalobi ko tena lo bana polele bango bayebaka te bato bazama be tambwe mamwa bayebaka ita zama be bako sangana na diable taba ko sangana na diable bayeba ko conséquence nango ezala nini vraiment yebisa no Raphaël Matongi wana c'est vraiment alobaka makambo c'est atela kate nalo balano vraiment pour mo ba ozonga su baloba tuna nano question nalo ba question moko boy yebisa nga nini na monde okay yo motozu pouvoir Parlement ezana mutu mususu Sénat ezana mutu mususu Premier ministre ezana mutu mususu ministre ya finance ezana mutu mususu ministre ya défense ezana mutu mususu yesa nga président na monde ota zwande ngwana ye Raphaël rapeta nga report sikoyo na Frank na ozela bango report bapesa na sukiwa. Merci Ndeko anonyme ya siliko pesa kombo na été komino ya bengelité tout ce qu'il a vraiment dans le contexte, un sujet n'habite sur le bengi au est-ce que congrès après arrêt à cour constitutionnel congrès on a il faut caresser à l'ema to bon moni sur opportunité à congrès on a té sur le bengi biso vraiment bah idée na bino to makanisi na bino et ça l'a vraiment focalisé la sens voilà. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, au bengi biso à peu mon année. Ah, comment on a Congolais démocrate hein? Ah, Ndeko Congolais démocrate. Makanisi. Ah, interprétation en réalité. Ba problème ya ba congrès, ba problème ya ba cour constitutionnelle. Nyonso tu wana eza nango biloko pa ngoka esi ekoki po esengaki baventure esalama na Congo. Banyoto tu bamipetanaki bapouvoir ezala mokonzi ya mboka ezala batambwe mwamba bayebi ke ngonga oyo ekoki deja po potopoto ekota ndenge bayokanaki ke moma oyo toza eza moma ya potopoto ata tolongoli makambo ya kongre makambo mosusu ekoya donc ndenge bireka baza na kati ya prison potopoto ti ekoti ndeko na ngai kaka bino na ba plateau wana okotraite ba problème ya ba verso mutusu ekolongwa verso ya Congo ekolongwa beta dirigence ekokoma makambo mosusu c'est parce que ngonga esi ekoki oyo ya ekota na désordre na kata mboka biso ba Congolais kaka na pota tomona babomana parce que potopoto basalaki biso banyokoli biso na mboka il faut babomana bakukata na bapirisi bango bazopekisa neti Raphaël azopekisa te aloba te badepute bakota Congo te biso na posa bakota Congo bazwa coronavirus bakufa balongwa parce bato bazonyokola biso bango wana bazobatela bango mpona nini mpo bakota Congo bazwa maladi biso population tolingi bakota Congo bazwa maladi badisparaitre balongwa parce que désordre oyo bayeli biso. Merci Ndeko. Merci Ndeko Congolais démocrate. Merci. Ndeko Congolais Ndeko Congolais démocrate makambu ya mboka et c'est Gérard à la violence té. Hein, tozali na République démocratique du Congo. Hein, démocratie au biso to lukaki zala instauré na kati ya mboka yango to kene manda mondambo te élection violence wana vraiment bitumba to coup d'état to makambo boye na makasi et ça la maté donc par voie des urnes ba élection makambo ezala na méritocratie to makambo kene vraiment na respect des textes ya constitution mais be komi kondi ya mboka na biso olie ke no batwa kene ba bomana ko bomana te ko souhaitera biloko wana te lingaka mboka na biso na ba respect ba texte na respect ba constitution nde to kene na développement et non na anarchie. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, obengi biso api komonani.
Eza SNGOKAL na commune ya Bumbu. Oui, ne quoi SNGOKAL depuis Bumbu makanti na yo. Bon, papa, na ibité, na kina interpella yo mbala na mbala pona intervenant na biso. Quand même azana manière ya moto ata azana ana mwanda mo ya bonzambi na kati na ye. Commençons par lui. Est-ce que azo sala wandeo démocratie sengi biso? Réellement ce qui totalie na ba pièce d'identité na ye. Ba komi que les démocrates. Au moins que zaka moto moko ya ke ata ba pesi esika po aka mamboka e ko bebe les sous makasi koleka. En tout cas, il y a pour encadrer prochainement ce qui a côté soit au quartier soit aux ongiciers na matière Deko SNGOKAL depuis Bumbu. L'utilité ya congrès wana eza nango te. Parce qu'avant, chef de l'État a bien saki chambre haute na basse séparément. Et puis aye ko benga bango lisusu esika moko atalisi bango makambo ndenge ezali. Atande konta mumamba yaki ko wangana ezaka politique moto esalisaki ye. Ngai moko na yokaki na matoyi na bino journaliste moko ya chaîne na bino ya alobaki ke ayabaki pour couvrir réunion wana azana ba vidéo oyo ya maloba chef de l'État alobaki akebisi bango akobengi nani akodécréter état d'urgence. En tout cas utilité ya congrès ezate constitutionnel à chaque titre. Tozana posa na mobulu ezala na mboka te, tozana posa ya kimia ezala nde. Tolandela ba milibi oyo bazo yiba pour peuple congolais ayeba ko se retrouver te. Na ba oyo bandeko bazo sala banalize kuna intérêt na bango bayeba ki Congo ezalaka ya biso nyonso. Totia nde kimia na mboka maladi esila alors tozongela misala na biso ndenge ezalaka. Surtout ceux qui ozongi singa ndeko wana na nzela na kosekeli na yo makati. Surtout kataye parce que eza ko déstabiliser émission na yo. Eza émission ezo yoka na tili banda partout. Ceux qui ezana bato moko eza na manière ya merci. Merci ndeko SNGOKAL. Ndenge natikeli yo liberté, liberté au s'exprimer au pesa opinion na yo ndenge na kotikela pe moto mosusu apesa opinion na ye soki azali na mwambe bazali ko kende tozali ko zongisa abato na nzela po te ba respecter certaines normes oyo zali vraiment établies na émission na bino rendez-vous des auditeurs. Oui, bonjour Maxi. Allô, bonjour. Ouais, c'est Patrick Nagombe. Oui, ndeko Patrick depuis Gombe makantina. OK. Merci beaucoup. Mais intervenant sur les cas, botika journaliste à Sam Salanae. Ne faut pas que les cas katam tutel, tikam tutel. Yo, ça idée na yo c'est tout. Ce n'est pas que non le journaliste ba mamamso de quoi idée na e. Ça y est, ce n'est pas vous de dire que non boena boy. Bonake mamango na lobby boy. En ce qui concerne les problèmes, il y a congrès wana. En tout cas, na on a vraiment batamoma na ba nani tu bazo blaguer vraiment la batwa congrès so bangi sa congrès est-ce que ba peki si bango ba sala mais aucun rang ba mambongo ezate ya pamba et loko nyoso ka fo loko ba grignoter loko mke ce qui tombe moment bazana posa moi congrès ba sala ngo bazo donc azana mbongo belé ba sali bango moko pour le moment ba makamunyo surtout ba congrès ezoleka kaka na vidéo conférence. Ma salle à vidéoconférence, c'est tout. Ce n'est pas que nous, plus question le soir là. Babilo wana tozango bezote. Na kemba moko na makamna no ya confinement gom. Na nyalo ba monsieur le Oza confiné te de Patrick. Mais c'est le gouverneur aye vraiment ko confiner au Gombe. Nazo comprendre te ba mesure ni na tiaki aye kaka bloquer kaka biso kaka boye. Ata cabine ya pamba osomba crédit ezalaka te ata moi pharmacie boye so za mutu passe be boye bosomba moi nini kisi ezalaka te au confiné ba tout que totalement beke mutu moya ko bouger ata ezate et puis chose grave à quelle qui na chaîne moko boye aloba que non journaliste a tuni que non en tout cas ceux qui bat baza pour ça comme la moitié ba osala ndenge nini mapa ba osomba wapi oh na bango ba teki ba stock na bango 15 jours wa mapa na ndako papa 15 jours est-ce qu'un gouverneur vraiment que merci Ndeko Patrick Wanezalaki juste une parenthèse par rapport
intervention. On va lire les différentes préoccupations. Oyo Baimboka, Basili, Kokomela Bisso. Bonjour, monsieur le journaliste Baluka qui état des droits Atika et Beta Bango pour 18 ans. Il y a destruction Basala et Komi Kofuta Bango système Yasinga Matembele car l'ennemi du mensonge les temps. Ce messier Batumenga na Kan Luka. Batumenga, bonjour. Ce qui était annoncé arrive. Les saints ne peut jamais cultiver avec un diable que le départi cinéaste assume. Merci. Quelqu'un qui nous écrit depuis quelque part à Kinshasa. La Cour a fait une contradiction inexplicable. Le bois a avalé sa propre queue puisque sur une même question 2007, 2019 et 2020, c'est un arrêt en amphibie de la Cour. Un arrêt amphibie de quoi participer à Kombote. Bonjour Alik, Naza Naposa Naeba to Landaka jour Oyo, président de la République à Lobaka que Kobanda jeudi le 19 mars 2020, ba école, ba église, Nababar et Kangamaka. Wana bakotaka nanu. Bakotaka nanu na réunion na bangote. Sima kozwa mokano wana nde bakendaki kokota réunion wana le 23 mars. Wana ndeko wana bakotaka réunion te. Wana bakotaka réunion te ndeko qui nous écrit depuis quelque part. Nga monsieur Tindinal Matata Francis na Bengibino na Bandal pour ces dossiers congrès et Zasusu na importance T dans la mesure où la Cour constitutionnelle a Kati. Tout compte fait, jeu politique, Moko se prépare fin du mandat à Fachi. Kabila et sa bande seront là comme tache d'huile toujours. D'où Fachi à Telema à Kambamboka, selon Mibeko. Ndeko Francis depuis Bandalungwa. Bonjour Ezanga Ndeko héritier Yuba depuis Don Bosco Lukunga Nalingi Natuna maître locaux la Cour constitutionnelle et Kati Likambo ceux qui 30 jours il y a état d'urgence ici 15 jours Oyo Mopeko Nabiso et Pessi akozwa autorisation na deux chambres wana na premier ministre to président a s'imposer kaka 15 jours lisusu Oyo lundi. Bonjour le journaliste RDC Aza n'a besoin il y a paix après Tambwe Mwamba ancien moubutiste ancien Moutuya RCD na congrès Oyo Azoluka Alingi ko zongisa biso na conflit neti ya Lumumba na Kasavu pas opportuniste moko ya ko récupérer pouvoir na ndenge ya Moyibi Kiefu Jean depuis les quartiers Matungé nga José na Kankokolo Mbongo Oyo Balingi ba bebisa na congrès ba bakisela yango ba soldat ndeko José depuis Kankokolo qui nous écrit tozongi ndela ya singa tozwa batomi balé pour na maître Blanchard déjà si le coco télé aviswa. Allô bonjour. Oui, bonjour mon frère, c'est moi qui reviens pour la deuxième tranche. Oui, ndeko Moïse. Avec votre et puis je suis en train de regretter vu l'expérience de notre papa Tambwe Mwamba. Vu son âge et monde entier bazo ya bato âge na bazo bomba bango pour la coronavirus parce que lui si cette virus là il va même pas faire ici vu son âge mais il va pas cette ampleur là et que état d'urgence puisque qui sont très sages qui peuvent quand même pour améliorer ma cambo mususu parce qu'on doit les qui m'habiter hein. Et ce qui m'a dit, mais vu l'intention à Bango, vous savez que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est très important. Tout le monde il respecte quand même les gens des accords. Regardez comment on veut lui rendre un dictateur. On l'amène à dissoudre de ce Parlement. Parce qu'aujourd'hui, même Mabunda, qu'est-ce qu'il va nous dire? Depuis qu'ils sont là-bas, dans le Parlement, ils ont voté quelle loi en faveur de la population? Il y a la guerre à l'Est. Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils peuvent nous dire quand on avait nommé un général rwandais qui est devenu général? Est-ce que c'est ça ce qu'on devait faire? Comme on a tué par les marches, on a battu les marches, non? Pas interpeller ou bien ça restera.
Et il était en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Là, il n'y avait pas de problème. Hein. Merci. Il ne faut pas blaguer avec les Merci. gens. Nous sommes là, toujours l'inabaté, Bako et Debisso. Et nous sommes avec le chef de l'État. Bon, il faut s'attirer. On en a marre avec ces gens, les papas là. J'ai vu ces filles quand j'étais né. Et puis, nous avons collaboré. Il sait toujours lui qui est là. On n'a pas besoin de ce genre de choses. On a besoin de Basouba. Merci Ndeko Moïse depuis un grand point de rajeunissement. Il y a classe politique. Depuis à Boutamonara, papa Wanazali Garati, Lelo, à Koli, à Zapinabana, papa Wanazali. Ndeko Blanchard. Namoni ba imbo comme sous vraiment bazo trouver une opportunité à congrès wanate dans le sens où le coronavirus ces alliés na ba mesure il y a chef de l'état le baki rassemblement il y a plus de 20 personnes na makanisi ya mwana mboka Alexis Tambwe-Mwamba c'est que tout le monde a déjà ébélé na kati ya hémicycle après du peuple. Ndeko Maxime, merci mingi pour na maloba au pesinga lisusu na deuxième partie à émission oyo pambate. La première partie, to mekaki déjà kotalisa sur le plan de droit, sur le plan de principe, le lengelin mambo esengeli ko tambola pe na ko bandela pona ko baete sur le plan de principe parce que moni esengeli tango nyoso tango tozali ko sala ka débat politique to baka na ko bandaka sur le plan ya ba principe et lobi nini pe sur le plan politique opportunité ezali nini sur le plan de principe bandeko esengeli to retenir était tenu à congrès ezali logique ezali constitutionnel par rapport il y a proclamation et état d'urgence total isaki yango sur fond et article 85 sur fond et article 144 145 et même 119 et ya mobekoli kondi toki ko bakisa même article il y a règlement intérieur il y a congrès article 36 donc sur le plan de principe ezali mabete mais maintenant par rapport sur le plan il y a opportunité politique na banza été lelo oyo koyeba ba intention oyo Tambwe-Mwamba azalaki na yango na sima ya congrès wana toko yeba ba intention ndenge tomoni ndeko Kabunda lekaki na etando pona kopesa pe ya makanisi ezali bobele se kotalisa ete bandeko wana FCC na cash bazali na crise ya confiance parce que bango banso ba ebiete bazali na problème ya légitimité et le ça a été bango bazali na crise de confiance bango ba partenaire ba coalition c'est parce que ba ebiete ndenge bazali wana peuple apona montote entre bango mibale bango tout ndenge bazali wana bazali bato oyo banganzama na ebonga ya ngani ya peuple yango moni moto na moto akolakisa ete yo zali na pouvoir ya kolobela ngai te pamba te loko ufandeli ya yote mosusu pa lobi ebongo yo soki yo ngana na pouvoir ya koloba te yo nde moto za nango donc omoni crise à confiance na bango ebotama na esika wana ete bango bonso bazali na problème ya légitimité parce que soki olandi ba ndeko oyo ya cash oyo bazali ko soupçonner intention ya koluka ko peisa ndeko Chilombo na ebonga na balobi ete d'ailleurs on a pris exemple le professeur Kabisa oyo asali vidéo tamboli na réseaux sociaux nyonso alobi ete 80% ba député bazali wana d'ailleurs bazali illégitime ba vota bango te nzokande soki tolobi to kelina ya proclama ki te ba valiser pe ba valida ki manda na bonne ba cour constitutionnelle mais ndeko Maxime problème il y a makasi wana ezali débat mosusu mais kende na logique totikala na débat na biso le fait que ndeko Kabisa professeur alobi était 80% bato baza éluté ezotalisa solo ete azo remettre en cause même élection à président en république et si ka bandeko bazo comprendre yango moni na mokuse na lobi ete acharnement na bango to crise ya confiance na bango FCC na cash par rapport à la tenue à congrès oyo alors que sur le plan de principe ezali constitutionnel ezotali ça a été bango banso baza komi reprocher de quelque chose par rapport à peuple na biso nzokande lelo oyo soki totali lolenge makambo ezali kotambola na banza ete tokoki kotia mosika oyo ezali ba sentiment politique na biso parce que tolinga tendeko Maxime mobekoni konzi elobi ete proclamation ya état d'urgence soki esalami congrès ezako se mettre en place to ezako se réunir de plein droit pour na kozwa ba modalité d'application ya proclamation état d'urgence wana pe na mobeko na disposition mosusu elobi ete
30 jours ce qui est l'équipe. L'autre vous allez au Canada respiration vous allez au Canada déjà na kosili ça 30 jours. Est-ce que vous allez proroger tout reçu kaka kawana na 30 jours état d'urgence c'est quoi? Est-ce que ceux qui allaient sur projet est-ce que président a kosenga na makabo sili koleka o a kosenga susu ba président ya assemblée nationale na sénat ba organiser congrès pour na ba senga prorogation ya état d'urgence wana na 15 jours tout d'une façon restreinte au président Kobenga bato na tellement tous allés na sous choc to pandémie ya coronavirus a bengi mo bato ndambo ba se rassembler pour na ba projet ngo ba bibe ko lobini ni de ko plancha ndeko Maxime ya liboso esengeli total ça a été lolenge makambo ezali ko kende par rapport ya pandémie oyo ezotali ça solo était nécessité à ko projet de lewana ezali parce que les lots oyo na ebité ceux qui to komi na 200 combien même mokolo ya lobby tous ala qui déjà na 200 je crois 36 cas il y a bateau bazala qui infecté puis tous en a déjà 261 voilà ngaku na retard puis tous les lots déjà na plus de 20 personnes oh bah si les côté kabiso les hôtels ça solo été situation au lieu kita ezali bobele c'est comment 20 personnes pe babiki déjà 20 personnes pe babiki nzokande pour la prorogation article 144 de la constitution alinéa na yango ya suka elobini l'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour de périodes successives de 15 jours. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin wana tozana pour ça. Et nini article disposé alinéa et lundi lobby. La clôture des sessions ordinaires, extraordinaires et du droit et des droits retardés pour permettre les cas échéants l'application de l'état d'urgence et des sièges est proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. Donc 30 jours vous allez pousser déjà 30 jours ezali ko poussana ezotali ça a été président ya république akozala obligé ya ko senga na ba président ya ba institution na parlement na sénat ba na ko se réunir na congrès pour na ko projet délai oyo ya 30 jours oyo mobeko likonzi ezali ko prévoir pour na état d'urgence azali obligé ya ko parlement tout comme akoki ko komela bango na mokanda. Mais eux, ils allaient obligatoire, ils allaient être congrès, ils se tenir pour être baïba, nako, ça l'a été tout bas prorogé de l'éwana pour être et bah nako, ça l'a été tout koba kozala na état d'urgence pour na rota la nengenini et sengeli to silisa makambo oyo ya coronavirus. Donc ce que otali bien de ko Maxime, mobeko likonzi na biso ezali na conflit na motote. Mobeko likonzi est pouvoir surtout quand il y a état d'urgence oyo ba mécanisme nyo surtout ezali clair et sengeli te to politiser to kende na manque crise ya confiance ya ba acteur politique pour na ko latisa yango mobeko oyo mobeko angani ezali na yango propre soki bandeko bazali na ba crise na bango ya confiance ezali par rapport ya bango par rapport ya lolenge bazali ko tambola par rapport à eloko angani a peuple au ba confisca mais mobeko ezali na problème té sur le plan de principe mobeko ils ont reconnaître été président de la République il faut proclamer état d'urgence imbo comme ça balobi que justice congolaise comme ça vraiment ça nango et longwe justice aux ordres comme justice vraiment na impartialité nango makanisa yo par rapport à réo Tony en tout cas Maxime, souhait nabiso banso ezali était justice nabiso. Est-ce qu'il y a pas moro ici salami déjà la justice nabiso batomingi baneko lo ba justice congolaise ezali justice aux ordres bazali ezali téléguidé est-ce que les loto ko lo ba pas moro par rapport ya ba réo ezali ko sala na ba misala ba magistrat bazali ko sala. Je pense que motuna wana soki esengelito ya nola yango na bozindo parce que o évoqué arrêt à cour na kotali sa solo était arrêt à cour constitutionnel et na ko bakisa lisusu mafuta likolo ya moto o ematisi milinga parce que arrêt à cour constitutionnel esengela qui est tranché na ko biso lecture constitutionnelle ya ba disposition
il y a constitution local l'article 85, 119, 144, 145 dans le règlement intérieur où ils ont qui déclaré conforme à la constitution et pas à la cour constitutionnelle. Mais le lingue va rendre arène à Bango et autres ça solo été à Rewana et Bobele c'est na ko kata débat et na ko s'imposer pour na ko tika débat mais et résoudre le problème il y a droit oyo ezako se poser le problème à droit ezaki résolu te to bikotanga no ba message ba ndeko basili ko komela biso juridiquement parlant le congrès de doit se tenir du fait que la situation de la crise sanitaire ne fait qu'accroître du jour le jour. Il est donc impératif de proroger l'état d'urgence. Voilà, depuis quelque part. Je reviens pour poser la question à Maître Blanchard. Est-ce que les congrès a pour mission de créer les lois ou de voter les lois? Voilà, à Komelibiso. Lokola bazwaki bokondi na moyibi bakosilisa yango bango moko oyo eza kaka ebandeli. Ndeko qui nous écrit depuis quelque part, c'est lui qui accepte de collaborer avec les diables est obligé d'accepter tout. Merci, c'est Charles depuis quelque part à Kinshasa. Bonjour Alik, Ponanini Bato est parti au pouvoir, Baza n'a pas pensé à ma B vers FCC. C'est le verdict, le bien mal acquis, profite à Kanangote, Dieu, depuis qui Senso, qui nous écrit salut pour moi, Tambo Mwamba a prouvé à la face du monde qu'il ne connaît rien du droit et il gère le Sénat avec ses émotions. Il doit se taire après avoir subi cette humiliation, ces peines depuis les plateaux de professeurs à l'Unikine. Bonjour Ngandeko Martin Ano Soli Ngana Lobiboye Lokola Cour et Kati Makamboana Bissonioso Tozala derrière cour constitutionnelle. Moi je pense que les congrès ne peuvent pas avoir lieu parce qu'en amont il y a eu concertation avec le président de deux chambres et les premiers ministres, ce qui est constitutionnel. Félix doit faire attention avec les FCC contre leur plan néfaste. Junior Mambouene, depuis quelque part, quel sera le but de ces congrès, car il s'agit de régler la situation des fonctionnaires, ça va, mais évitons les scénarios politiques. Par rapport à ces sujets, les congrès doivent être convoqués pour chercher à avoir une loi. Et si ce n'est pas le cas, Félix risque de s'embrayer dans les cas qu'il ne peut plus prolonger les pays dans les cas d'urgence légalement. On risque d'avoir maintenant une crise signée Foc des Couzes. Depuis quelque part, papa journaliste Nyonso ezali koleka ezali conséquence ya mariage contre nature entre ange na diable et sali être court na Bible et commis impossible. Tony depuis Bandanungwa, on prend quelques appels là. Allô, bonjour. Allô, bonjour. 080. Allô, bonjour. Allô. Oui, au bien bisou avec comment on a. Bonjour de comment. Oui, Ndeko Jean-Bernard, allô? Oui, Ndeko Jean-Bernard, vous allez go mais recevez. Vous allez go Ndeko Jean-Bernard. Ouais, Ndeko Maxime na lo boya. Moni Ndeko na bisa udepes ba ibi place na telemi. Donc les années qui au Salinda Komoko fondation za bien fait et puis toiture na za bien fait. Chaka mtoto makashi ye ezembanga simenda ko bukana uchati bada batele so teli kono onka omona ta bakanyinde kona biso de kabya bango mo balobini etika justice ça musana mutalinya le bato za makamba justice alors botika pe ko quotidien botika pe assemblée nationale nationale fondala ça passa la pesa loi ndé ni bino ngaka draso ba bendi dra côté na bino bandelela ozoyo ka ba sensibilisation ya ba votre ami là journaliste prise en charge par maman Denis Nyake répondre à l'égard na teja bandolo la biso makambo ezanga mutuna makolo biso ki Christian de Sombe sokina il fait la sensibilisation pour barrer la route yo so yoka déjà journaliste à l'état ozani mutu ya parti politique banda kwa des population ba kena balo kokokanga une assemblée nationale pour que ba député na ba sénateur ba kota te pour ba sa musana na bango to so il va violer loi il faut qu'on mette makambo sur la disposition la loi
Il a fait que là, il y a un porte-parole au Congrès, ça, le méta constitutionnel. Si vous boutez le bec, il faut rétablir en raison de Raphaël, à la mouture de la confusion. Ce que j'ai l'heure, c'est faveur, n'a pas de façon de dépendre. Mais ce que j'ai des faveurs, n'a pas de façon de dépendre. Merci, Jean-Bernard, depuis Barumbu, 082 33 33 749. Allô, bonjour. Allô, pas mardi, mais Raphaël Amatongue. 30 secondes de Raphaël. Bande Kunabiso, il y a la Moka, prendre que Nabitumo, tout ce Gonda Oyo. Peuple mobile bénéficiaire. Ceux qui ont besoin de ça, que ils ont perdu des pèses, besoin de ça. Ils ont pris un bon écolo pendant 18 ans. Oyo. Bemba, Muzito, Fayulu, Katumbi, Bangotu, Batravaïa, Moussala Kabila. Basa va vrai Kabilis ne Basawana. Maintenant, biso tozali wana pour le peuple congolais. Merci. Intérêt Congo. Merci Ndeko Raphaël. Merci Ndeko Raphaël. Depuis Matongé, dans la commune de Kalamou, ceux qui disaient au Kotaki, au côté sous deuxième partie, au côté sous, au Bengali sous, donc nous allons obliger vraiment à Bokata pour la Baïmbo comme Joshua Kota. Allô, bonjour. Allô, bonjour, camarade Maxime. C'est camarade Ricobert Balé qui n'a commis un galema. Makanisinan de Ricobert. Makanisinan ezali bonasé nande konabiso azwa constitution atia na mesa. Tout le zone de façon pragmatique. Le chef de l'État va consulter le président des deux chambres, le premier ministre. Maintenant, la consultation chef de l'État Salaki. Voilà complot place Bandaki. Ndeko Kabundu à Kotaki Ponanini. Bien Zalité qui va consulter à Kotaki Ponani. C'était un complot parce qu'il va préparer déjà avant. Au chef de l'État posé comme état d'urgence sanitaire. À Sali Yango, mais à beau sanité qu'il fallait dans la loi pour accompagner Yango. Ma sanité. Maintenant, comme une obligation, maintenant que le Congrès et Salama, de manière que, parce que délai, comme on a su, d'ici là, ce qui va salir Congrès Salamité, chef de l'État comme on impasse, ça donne la possibilité pour être assez en prolongation. Parce que les chefs de l'État apprendront acte par rapport au gouvernement. Dans le Conseil des ministres, il y a un problème. D'où maintenant, à Bengi, les deux présidents des chambres, à Bengi, le premier ministre, il va prendre acte. Dans une illustration, Mokoboye, de Maxime. Yo aussi, moi, la présentation. D'où au coup de ce Robin, moi, moi, sinayo, est-ce que ça a sens? Parce que dans le bali était au sein de la présentation d'un fiancé. De nous, Robin, déjà, moi, sinayo, vous, on fait une zémi. D'où va bien, il y a pour régulariser parce que dans le bali, moi, je suis les chefs de l'État conscients que l'acte posé, ils ont vu la disposition. Le lobby, une disposition du autant à Siko. Moi, je lobby, et non, il fait le Conseil des ministres, va constater que par rapport à l'état d'urgence, l'objectif n'est pas encore atteint. Il faut maintenant passer au niveau de deux chambres pour essayer de prolonger l'état d'urgence. Dans le Conseil des ministres, si vous avez un ministre, il y a intérêt à lui que vous CGT parce que vous avez au-delà du 20. Dans le Conseil des ministres, vous avez combien? Vous avez un peu plus. Si vous avez CGT, il faut être l'état d'urgence parce que la prolongation, quand le chef d'État la demande au niveau de deux chambres. Toujours la violation. Le chef de l'État a dit des faits le mot caché par rapport à la Baleki. Merci beaucoup, Ndeko Rigobert Baleki, depuis la commune d'Engaliema. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Ceux qui ont moni déjà au côté compteur le téléphone des alliés opérationnels, c'est que vous allez déjà en direct dans l'émission Nabiso. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, au Bengi Bissau Picomonani. Allô? Oui, au Bengi Bissau Picomonani. Allô, bonjour. Bonjour, au Bengi Bissau Picomonani. Oui, la Bengi Bissau Picomonani Masina. Makanisa Ndeko. Oui, Naina le de la Gana, chef de l'État, et cas de chance Wana. Ils ont article, ils ont fait ça droit et chef de l'État a fait ça état d'urgence. Et comme il y a Afrique, ils ont empêché à faire ça état d'urgence, il faut aller dans la chambre haute, dans la chambre, il y a un parlement. Ils ont dit que, comme il y a eu des presse à tout moment, il y a eu des Kabou, il y a eu des Kabou, il y a eu des Kabou,
na esika benjo te yo koti. Merci Ndeko depuis Massina tout un message avant Ndeko Blanchard a me kako expliquer hein ba préoccupation ya ba imboka nga adjudant Paul na Kankokolo biso tozali ko kengela bango kasi bazali ko bakisela biso te ba meka te soki te toko be de quoi Djida depuis Kankokolo. Bonjour cher journaliste de Ralik Zwa Kaka Nzembo ya Kofi Olomide ba autorité ya mboka bayoka yango ekati makambo loi eleki via Moutouté. C'est papa Jean-Marie depuis quelque part. Bonjour monsieur le journaliste, donnez-nous la différence qui existe entre les articles 85 et 86 évoqués 119.2 de notre constitution. C'est Walter Akauka que Maître Blanchard nous aide avec l'interprétation de la constitution. Est-ce que le chef de l'État avait fait appel au Congrès? Donc Blanchard, ma préoccupation est d'aller moins ébélé, hein, ko imbole yango pona ba imboka nyonso ba comprendre. Merci Nabandeko ba auditeur. Bonso ba eba bengi pour venir na émission na biso. Pe ya motu ya nako bandako ya nola pambate na ko abuser na ngonga o bo pesi biso te na ko kende ko recouper nyonso ndenge bandeko basili na ko intervenir pour na ko ya nola. Ya liboso ndeko moko alobi bandeko banso baleka wana bazali ba kabiliste. Mais ndeko na banza ete abosani eke lelo oyo bango bazali na o bango moko bazobenga abusivement alliance na Kabila. Libala oyo bango basali na Kabila moto moko te na mokili asala yango pamba te na 2016 peuple nyonso alobaki ete Kabila abuo pia pamba te mbula zomina mwambe mabe oyo esalami elekaki mingi abateli ba intérêt ya peuple te esengeli tokota na alternance ya solo po ete bokambi ezwa elon mosusu. Mais moto ye kozongisa Kabila na ebonga moto ye kozongisa Kabila ko PCP mamakasi ezali nani, n'est-ce pas kende ko Chilombo tango Kabila avant to koma même na 2016 azaki kokoma na ba difficulté ba oyo bazaka ko sunga enani ezali bandeko ya IDPS te ndeko na banza ete longola na ino sentiment longola na ino passion tozonga na mai tozali kolobela awa o tozali kolobelingi koloba nini tozali koloba solo ete tozali devant situation ya urgence pamba te pandémie o ya coronavirus e isili na kokotela biso na ekolo ezali kopona elongi ya moto te ezali kopona ekolo ya moto te ezali kopona parti politique te lingomba na yo ya losambo te to pe libota na yo te ezali ko frapper moto nyonso na yango wana bae bazali kokamba quel que soit lolenge ya bokambi na bango ezali malamu te quel que soit mode d'accession na bango na bokambi wana biso tozali ko reconnaître yango te mais sur le plan de fait toza devant une situation où ezali ko senga ete ba mesure ezwama yango omoni mobeko li kondi na article 85 elobi chef de l'État président de la République esengeli a proclamé état d'urgence. Mais Amboete a proclamé état d'urgence et Sengeli Naye a se concerté. Azwa président, il y a Sénat, président, il y a Assemblée nationale, premier ministre, a Sololina Bango va se concerter, na simande ye aleki na ko proclamer état d'urgence. Ce qui a silisi ko proclamer état d'urgence, wana bandeko pona ko comprendre yango esengeli botanga article 85 liboso ndenge nazali ko insister yami balé botangi article 144 la différence entre article 85 86 et 119 article 85 yango nde o tozali koloba ete yango ezali kopesa prérogative to ezali kopesa pouvoir na président ya république ya ko proclamer état d'urgence après concertation na ba
président et à Sénat, président de l'Assemblée nationale, puis premier ministre, mais balobi et sengeli et salama conformément à la disposition article 144 et 145. Puis alinéa na yango asuke lobi les modalités d'application d'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par une loi. Loi à niveau il y a parlement. À lobby article 86. Article 86 est lobby bouy. Le président de la République déclare wana ezali mambo ya état de guerre moyen to kota na yango te parce que awa tozali devant situation ya état d'urgence. Article 144 yangonde ezali kopesa justement ndingisa na bandeko na biso oyo tolobi président ya Assemblée nationale na Sénat basangani na congrès balobi ba se réunir na session extraordinaire va se réunir de plein droit pour na kozwa ba mesure o esengeli na ko ba mesure ba modalité d'application il y a état d'urgence wala o ezaki na na suka ya émission na biso proposition na yo to mot de la fin par rapport à sujet na biso ya mokolo na émission. Mot de la fin na koloba biloko misato ndeko Maxime pona kosilisa ya liboso ezali été sur le plan de principe tenu à congrès pour faire suivre la modalité d'application. Il y a état d'urgence proclamé par le président de la République ezali ko violer constitution te. Ba intention ya bato wana ezali makambo na bango politique ningi tolobi bayiba ki eloko ya peuple esengeli ba bongama. Mais sur le plan de principe tenu à congrès ezali mabete. Mais c'est vrai et sengeli kotala est-ce que ceux qui lobby va se réunir contamination et ko salamate wana pe ezali débat mosusu esengeli ko intégrer mais d'abord sur le plan constitutionnel tenu à congrès ezali violation à constitution te yami balé na lingina kende na ba intention justement bande konabiso ya FCC na ya cash lolenge na bango ya bokambi ko swana na sommet à l'état ko bunda na sommet à l'état kofinga na sommet à l'état na banza été peuple na biso azako mérité angote surtout na moment où le peuple azali ko kufa na pandémie à coronavirus to moni balobi awa to respecter ba mesure barrière ndenge organisation mondiale ya santé a sengi tozali ko tosa yango pe tozako benga peuple na biso tosa yango mais ba mesure d'accompagnement où ezali ko senga été et assurer social ya peuple na biso bahebi na kozo yango te ezotalisa solo ete koswana na bango ememi bango na distraction au lieu ba s'occuper na peuple oyo azali mokondi pe ya suka eloko ya misato na koloba solo ete peuple lelo oyo maimanso eza kolakisa solo ete bato oyo bazali kokamba biso baza kokamba biso contre volonté na biso parce que bango moko balobi ete 80% ba elio bazali na kati na parlement wana bazali illégitime ezolakisa solo ete moto oyo bango bazali pe ko compter na ye lokola mokambi na bango azali pe na problème ya légitimité d'où esengeli na biso bonso to zonga makolo na se totala mibeko ezali koloba nini pona ko préserver ba vie ya ba congolais surtout tokende na o ezali plan de sortie de crise parce que to moni lelo yo ete balingi ko imposer biso crise institutionnelle et paralyser mboka yango président élu mon mboka Martin Fayulu lutango alobaki ete esengeli tokende na plan de sortie de crise o ko to résoudre problème ya légitimité o yo po ete peuple ami retrouver azalaki na raison lelo to va faire comme biso. Merci beaucoup Ndeko Blanchard, te rappelle aux alliés juristes Yambo Canabiso au Congo.